Na mokili ndenge toyebi ezali rare oyoka baeloge bareconnaissance ya bato zinga na yo de ton vivant. Bolamu ya motu toyokaka yango mingi nsima ya liwa na ye, kasi soki ekomeli yo na bomoi ke bato bazwi courage ya koyebisa yo ce que tu représentes pour eux, nakanisi ezali esengo mingi. Et surtout soki ezali maloba ezali kowuta na bana oyo yo moni bakoli mpe lelo bakomi baadulte, balobeli yo perception na bango, ndenge bazalaka komona yo, ndenge bakomi komona yo, ndenge bazali koyoka yo, ndenge bazali kocomprendre yo to mpe kocomprendre te perception na bango, oyoki maloba na bango, témoignage na bango de ton vivant. Eloko etouche nga mingi yango inspiré ngai sujet ya lelo. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na biso na diaspora, tosolola bosolo lelo, lobi soki tobongoli, Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Biso na Diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dintil Kowuta Bongo Canada. Sujet lelo ezali inspiré suite ya bamo nazwi à l'occasion de mon anniversaire. Et cette fois-ci, à mon insu, bananga basorganizaki, contacter, batuo, bayebingai, bastinda moi mona bango. Objectif na bango zalaki atteindre chiffre qui équivalent ya âge na commune ngwala. Je ne savais pas. Ce n'est qu'au matin de mon jour anniversaire na lamu kinde na moni ba post-it, de balbaka na français, post-it. Partout na mur ya ndako kobanda na porte à chambre bakeli nga yango nazo. Qui a fait ça? Na comprenait que te bongo na botangi nde na yo komona eza ba message. Nde na baki bongo de bandeli mingi ba message aboyo toyoka kango na liwa ya mutu. Je suis béni ya koyoka yangai ba pesinga na bomo iboye yango na kabolango. Et na lingi te na kabola maloba nyoso na zui mais nazo zelo komoko inspiré ngai nini niko partager na bino awa. C'est vraiment les quelques mots à recevoir na kouta na baleki oyo to mona na communauté bazaki bana mike to encadrer ba musuna l'église lelo bakomba mama bakomba papa koyoka malobe uti na munoko na bango nde eko susciter ngai li ona niko kabola lelo na intitulé yango nzoka bayokaka monaka bana baleki nzoka nde bayokaka biso nzoka nde bamonaka biso donc baobservaka biso ezali kosala suite pe na lobelaki yango déjà na émission moko sujet mona intitulé yango tonton pe tantine ya ndenge nini bandeko ngai nazalaka très sensible na ba jeune na kata communauté nakoli dans une grande famille dont je suis né bana baleki bakona maboko na ngai j'aime beaucoup les enfants j'aime beaucoup les jeunes. Et dans la diaspora, je trouve que c'est très important biso ba kulutu, tous en a conscience, il y a influence na biso na baleki na bana. Parce que tous les premiers exemples où c'est ba mona. Bien sûr que le lot avec l'internet, bazoko zo ba modèle par-ci par-là et souvent malheureusement mabé, mais biso moko ba boti, biso moko ba yaya ba tonton ba tantine, tous en a conscience on a tous on a désir ou on a de vouloir vraiment impacter baleki na biso, de vouloir les encadrer, les orienter. Tous à la vraiment première expérience ya vie au bango bakoko landela. Je l'ai toujours fait. Aujourd'hui, je suis béni, comblé de voir ba retour. Il y a investissement on a, même si c'était pas un investissement dans le sens il y a que nazo ba retomber le rôle mbongo le kumu non. Et naningi na insister ezali pas question ya ngai na sala beloge na ngai mais nazozwa yango po na encourager biso nyonso tous en a conscience que biso nde esengeli tozala les premiers influenceurs ya bana na biso ya baleki na biso na kati ya communauté congolaise. Je souhaite que Congo ya Libanda que j'appelle Congo El Libanda ezala Congo moko modèle pour na Congo mère patrie. Alors baleki na biso bazo mona nini bazozwa nini biloko ni impacter bango na kovana bango na kati na biso. Nangi bona tanga mi balikaka
parmi tant d'autres nazui. Moko akomi boye. Merci pour l'inspiration que tu crées en nous. Merci pour l'inspiration que tu crées en nous jeunes. Pour toutes les fois, dans jeune, je ne loupe pas l'occasion de glisser moi un mot pour aiguiller. Et aujourd'hui, ces jeunes me renvoient ça pour dire nazali inspiration pour na bango. Ndeko nangai na nazali de la génération ya batu oyo na ville à Kinshasa particulièrement bakulutu bazali ko lingate toza na bango proche. Langage petit bakulutu bazomona biso kaka nete eloko moko ya mosika tokoli na culture wana te ya kobenda baleki pene na biso basentir que ils peuvent venir vers nous apprendre. Opposé je veux que les jeunes viennent apprendre, ou moi-même je vais vers les jeunes pour leur apprendre. J'aurais voulu que na moment na jeunesse tangai ba o na zabona komba kulutu na ko pe ko jouer pa na bango pe ba ko sunga. Na zo témoignage ande ko moko comme sous aye ko visiter nga to beti ma solo ti. Il m'a avoué abibilo ko na zo kana munoko na yo. Nga na za entouré na ba kulutu ebele. Kobala na famille nanga moko mais na yoka ngote parce que bakulutu bana culture d'être loin to changer yango biso bakulutu to approcher bana biso to za la source d'inspiration pour la bango yami balé les qui a commis boy. Plus jeune, je pensais que tu étais quelqu'un de trop strict, et plus vieille, je me rends compte que les hommes de principe comme toi sont des perles rares. Et tout ça ingami quoi les cambo. Na pour moi na ngata na kota la okuta na zo mo mutu mo ba logique trop lekis oza trop strict. Lelo na koli na ko comprendre yo na mo na ko oza mutu ya ba principe et koza na batu bazan ba principe na ba mbula na yebi butu oza na ba principe wana ozali ko tosa oza perle rare. Bande ko bosana bilobe maloba o ke batindeli ndengai et kozala yo to mutu surtout bosana. Il s'agit pas de moi mais il s'agit de nos jeunes. Yangone ne kolobela. Ba jeune na biso. Biso ba kulutu. Toza na conscience. Et tamboli na biso ba leki baza kotala. Pon leki oyo akoma boye ke na eko comprendre que batu ya principe lokola yo baza rare. Parce que amoni ke banda yebanga na bomona ti lelo azomuna na ba valeur nanga na ba principe nanga oyo akoko beta to bité yaya wana na likambu boye wana yete na likambu boye wana yete mais na koto yo wana ye et ça inspire pe baleki na biso ba adopter pe parce que bazomuna modèle ndeko na ngai na lingaki na kabola esengo oyo na zui grâce ya koyoka maloba ba témoignage à batu de mon vivant alors que dans la plupart des cas et bemende n'était ce que yokaka batolo bango na salon de salon funéraire. Personnellement j'aime pas faire ça, je préfère comme ça mutu de son vivant ayoka. Alors merci na ba o nyoso ba lobelinga maloba o na garder jalousement ba cheninga ngo bien à moi kayena ngai jalousement na bombi yango na tanga malembe na suksi boye biso bakulutu to boma mentalité on est à distance na baliki. Approchons nos jeunes, laissons-les nous approcher, soyons conscients que soyez pour influencer bango tous en influence ya malamu ce qui ba jeune biso ba bongi lobi ba kozala pe influence pona Congo na biso ndabo na kabola ka yango en espérant que au comprendre souci nazaki nango na kati ya mwa lisolo oyo ndeto monani mbala ya sima.